simba mosala. Est-ce que mosala pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili bino nde bakotya kimia baloba bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukelanga na bamboka banani bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka oyo alobaka tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi fo balanda bayoka nkamba alobi ini po ebima banani bakobimisango. Bonjour à tous et bienvenue sur cette Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste. C'est du nouveau. Maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses codes Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne en temps réel. Connectez-vous car le direct, c'est maintenant. esengo bapapa bazali koloba na biso ete tozali bana mapamba. Eske mosala pamba ezalaka oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo bazali koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukelanga na bamboka banani bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te komwana na nkamba mokili mobimba fo bayoka yango alobaka oyo alobaka tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango. Merci de choisir Presque Nkamba officiel pour vous informer, mesdames, messieurs, à la une de l'actualité. La ville Santo d'Nkamba dans l'eau, un groupe de volontaires kimbanguistes et sympathisants. Quatre coins du monde, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Les représentants personnels du chef spirituel, Papa André Mbenza Kiangani, a procédé lundi 6 juillet 2026 à l'inauguration d'une tribune moderne à Tadi, un village situé Tonadio dans ses reportages. Le village Tadi, venu de Nkamba et des localités environnantes, se sont réunis pour assister à l'inauguration officielle de la nouvelle tribune destinée aux activités religieuses du site. La cérémonie a été présidée par le conseil direct du chef spirituel en charge de l'économie et du développement, Papa André Mbenza Kiangani, dans une ambiance de recueillement, de joie et de communion fraternelle. Réalisé par le comité mixte Angola-Bas-Fleuve, cet ouvrage constitue une nouvelle infrastructure destinée à renforcer l'accueil et l'organisation des manifestations religieuses sur ce site historique, culturel et spirituel de l'église kimbangiste. Les activités ont débuté dans l'après-midi,
conformément aux us et coutumes de l'Église, par des chants d'ensemble, suivis de la prière d'ouverture, de la prédication et des salutations protocolaires, conduit à la réalisation de cette infrastructure. Place oyo biso tozali Papa Simon Kimbangu azolaki bafungola ya lola yepa ya nkolo Yesu. L'architecte du projet a pour sa part présenté les caractéristiques techniques de l'ouvrage, tout en expliquant les différents aménagements réalisés pour répondre aux besoins des activités religieuses organisées sur le site. Et ali tribune d'honneur Ototongi, tribune ya Papa Mokonzi Aboué, 48 mètres de long, ndenge tozali komona na ba el nango banda suka ti suka, largeur 10 mètres, mais soki tozwi molai kobanda na escalier d'entrée awa ti na porte oyo tozali komona na fond ali 25 mètres. Moment fort de la journée, l'homélie du Papa André Mbeza Kiangani a permis aux fidèles de revisiter l'histoire du site de Tadi. Dans son enseignement, le conseil direct du chef spirituel a rappelé l'importance spirituelle de ce lieu tout en exhortant les croyants à préserver l'héritage et à demeurer fermes dans la foi. Kambo mingi tokoloba boye ete mingi tozoko mituna tribina kitoko boye baye ko chango na zamba ezana ntina bango moko batata balingilaki yango ndenge wana ndenge batangili biso na ba discours nyonso oyo euti kotanga awa po maloba nyonso wana bango moko papa balakisaki biso bayebisaki biso lelo oyo tozali komona eke bandeko na biso ya Angola pe Bas-Fleuve bapesi mili musala ya sika oyo ezali na ntina. La cérémonie d'inauguration s'est poursuivie par la coupure symbolique du ruban, accompagnée de méditation exécutée par la fanfare Kimbangui dans l'ensemble du bâtiment pour sa purification et sa consécration. Par la suite, le conseil direct, affectueusement appelé Papa Nsonganzila, accompagné de maman Anto Makiese Bouetou Vuvila, a effectué une visite guidée du site. Cette tournée lui a permis d'inspecter les différents espaces et de formuler plusieurs orientations pour le développement futur du site. La construction d'une route reliant Kamba et Madinga, où Mama Marimulu Kiawanganditani, épouse du père fondateur du kimbanguisme, a donné naissance à une fillette au nom de Ntiloulou et décédée le même jour, est envisagée par les conseillers directs du chef spirituel, nous explique Lynn Louzolo. Dans son mot de circonstance, Papa Mbeza Kiangani a émis le vœu de voir la construction où Maman Marimulu Kiawanganzitani a donné naissance à une fille. Et là, oyo fo ezala relié atangeli biso soki tolongwa awa soto mati na likolo libanga okotala na eza
Tata ya mwana peta mulimo santo Tanzambe tokotanga na tina ya mibeko zo tokotanga na rappel ya mibeko tokotanga na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo mosantu nsiku mingi nikulukamba bwabu mpaswa lonkamiyo yekeba yevanga yave nzambi eto wavanga luwa onlu yebetuko yave kavanga luwa onlolo yemasemetuko kanswa vangalo yebetu kibeni tubabotwa na moyo vava bwabu yavo vovo yebenu zizi muti ava mongo muntango yina munu yatele mavakate yave yebenu mukulukamba mavova yave kadwa muna wonga mutia kalwa tombo kava mongo yandi wavova mono yave nzambi yakuvai munchi angipiti munzu akinanga kukala ni nzambi zankaka yemonoko kukivangala nikitekiko kakifuani kalekeno muzulu volekeno vavantoto volekeno mulango kutsiantotoko kufuko mana ni bio vosala bioko kadimono yave nzambi nzambi akimpala ivutilanga mambi mamase nlandu mubana tatu ya nyamu baba kumbelanga kansi lemfukelanga na teye fundo dia sala salwa kwa bio kansi lumukia nsambo dia bona kusala ni saluko kamwana kwa bakala kwa nketoko kaselukia kia bakala vo toko kangombe aku vompunda kuvobulu bekubetoluka ko kanzenza ko wene yave nzambi akuva kisamunu mukoko angolo iko kwa lambuka ikuma yave nzambi akukamba mukeba lumbuka lumingu vumi na saku yengudi bosu wakukamba yave nzambi mpaswa zinga lumbia bingi yetoma nitimusini kuvana yave nzambi kuvonda niko kuyanga niko kulabula niko kutani kimbangi kya luvunu mumfinga ni akuko kuzini nani moyo munkazi amfini akuko kuzina ni moyo munza amfini akuko kamuvya diandi vosiel kya bakala vo kamungombe ni vompunda ndiko tokei nyonso eutekana nzambe
Mobeko mibale linga bato banso atakutu bayini na yo esengeli olinga bango kaka. Mobeko misato komela likaya te, komela bangi to diamba te. Mobeko mine komela masanga ya milangwa te. 5 kobina te, kotala pe mabina te. 6e loi kosola kolumbu te. 7e koswana te, kobunda mpe te. 8e kosala kisi te, pe kokwende pa ya nganga nkisi te. 9e futa mpaku ya leta. 10e kokanga kanda te, pe kobombela moninga na yo kanda te. 11e ndima mabe mayo liboso ya baninga. 12e kolia ngulu te, ezala zamba to ngulu ya mai kolia yango te. Bamakaku nyonso kolia te, kolia nyoka te. Na kombo ya tata ya mwana pe tata ya mosanto toke na mukanda ya misato na Osea chapitre 5 verset 15. Tokotanga na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo zizikiami mumpasi zao bana kutomba beni na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Amen. Papa Simo Kimbangu Kiangani, Papa Simo Kimbangu Kiangani wape unakala bika kombe kezi tuswa yavo vila mambo makitinu kia dindo mbele nzambi ame uiza umvuata moni kala kake instrima ngeye vovo mumono akala inga kaveku musei mwani mwanda velela. Amen. Akombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo ba ngezali bomesa elingoma na biso ete totanga ka mibeko yango totange na rappele bani Israeli tanga bakomaki proche ya kokota na mokili ya elaka nde batangelaki bango mibeko korapele yo na ngai mibeko depuis 1985. Lelo tokomi na mobu ya 2026 to calculer combien d'ans na yango ndenge tozali kopusana, tozali kokende. Papa Simo Kimbangu Kiangani nzambe molimo mosantu yende bandeli yende suka batata na bamama lelo tozali bandimi biso nyonso tozali bandimi apa bagrade ecclésiastique bafonction na biso yango te ekokotisa biso likolo poto mona nkembo yango te kokotisa biso na Yerusalemi te pona bagrade peut-être bafonction mais kimondimi ya yo na ngai biso ebele ti lelo bisungi bisika mosusu na banzambe mosusu na binzambi biso même na bisika tovandi toyebi ete oyo biso tokokoka te tokotinda na Yerusalemi po ete bango misata likolo bazali awa. Nzambe molimo mosantu azali nkolo Yesu ye moko tata nzambe Dieu le Père Fils et Saint-Esprit bazali kati na nkamba na Yerusalemi ya sika
ba médaille ezali mais ozali kimbangiste ba pouvoir oyo biloko wani ya satana ezali ya biso te biso pouvoir tosalaka nango ezali ya tata molimo mosantu nzambe bisika nyonso tokokende bakobanga yo mpona pouvoir na ye ya tata nzambe molimo mosantu totika binzambe wana tokokende na bango nzela moko tokokufa totika nzambe na biso ezali papa Simon Kimbangu Kiangani mosusu azali te nde na mibeko toleki tokei na mokanda mibale totangi na Osé azalaki inspiré makambo nyonso abandi kolobele utaki epai ya nzambe ye mutu abandi kopesa ye makambo wana na tango wana alobelaki makambo oyo na ba israélien bango kaka ba juif pona makambo oyo babande kosala na tango wana sikoyo totangi tata molimo santo apesi biso mokapo oyo po ete biso tokanisa biso mpe ezala po eza bible ezali référence sikona biso yango nde alobeli biso tokanisa makambo oyo Osé aloba Merci de choisir Presque Nkamba officiel pour vos bateaux de pêche industrielle Mama Mwilo vient. Ngoye kozala vendredi le 24 juillet 2026 programme Zali Boye Kamason Quand Weno Quand Fuma pèlerin site Quand Fuma section Kamba Zumbu Malanta site Malanta, section Tadi, section Kinkoni Nsumba, site Nsumba. Tata Mukundi Yaboule, a Zongisi Mokolomo vendredi, na Batata président, Maseki Susute, tout ça là, recouvrement, Yamakaspe, Pona Ntinsani, Pona Bantinsani. Tata Mokonzi Waboul et l'équipe Mbeka Kotumba signé le président national. Lié bis epa ya batata pe ba maman et longomo kopé na ba longi bans uta dans les 4 camps yang benga pe nkendolo était Sambanza au mokolo dimanche le 19 juillet. Sengami na selo penlongi moko abongisa akomisa kombo na ye na botosi nyonso na Mamfwana Alphonse pe ba recouvreur banso ya balon onana jeudi le 16 juillet 2026 sima ya honneur ya lisanga na biso ba ya comité national banso tokozala elongo na ba communiqué ya koreki ba boti ya bana nyonso oyo bazali na bana ya koreki oyo bazali na mibu zomi na mibale kino 2020, il y a le 13 juillet 2026, si il y a honneur, il y a papa Pentsinsani, il y a Mazout. Pendant qu'on soit programme, il y a Mosala, il y a Ndako, il y a Mibale, deuxième maison, Oyo, Tozali Kotonga, Toyali Kotonga, Toya Ebele, Mutumokote Azanga, Boyei, Malam Nabino Bans, signé le président général, révérend Mateji
tata pasteur provincial ya Grand Kasai district pe Lukaya territoire de Luozi pe Congo central Banso Tobiangami Omokolo moi le lundi le 13 juillet 2026 Simaya Ntinsani ya mazout na tribune ya monene pona koyoka maye tata molimo mosantu asengi na biso bana misatu mokili mobimba moko na biso azanga te ya mibale sengami na biso banso tozala na chantier Kandiabola mercredi le 15 juillet 2026 toya ebele po tosala mosala ya kotole ba salle ba chef de camp pondu pelinyoko ezanga te boyeba ete tata molimo mosantu azozela rapport na biso signé le directeur général révérend Nani Kenayani Ntiabula Moïse président général. Lisanga yaba personne vivant avec handicap et zaliko yebisa naba responsable nyonso yaba entité était libiangami to réunion il y a le 11 juillet 2026 yango ezali reporté na mokolo molelo lundi le 13 juillet 2026 sima ya honneur ya papa biso nyonso tokutana na tribune ya monene tosengi botosi ya malam signé le directeur national le directeur général Dibaka Nzuzi Richard. Nécrologie ngai maman Viviane Dilukeni pe équipe ya maman Kisita membre ya 3 secteurs membre ya Asaki papa sur Dibazolele volontaire et pas ya papa José Diangenda pe Moyembi na la grande chorale dirigeant papa Princil Lucano Michel, membre ya Croix-Rouge, maman Nzuzi Karine, Moyembi na dirigeant, tozali na mawa ya koyebisa na lingomba, mobimba ete tosilaki kokufela yaya, maman na biso na kombo ya maman Sakananu Marie, ya kufaki na hôpital ya Yanda omokolo mwa dimanche le 5 juillet 2026. Nzoto izali na ndako ya Malili na Kinshasa na morgue ya Kimbanseke programme ezali boye vendredi le 17 juillet 2026 veillée mortuaire samedi le 18 Bukundami kaka kuna na Kinshasa sango eye ekomela maman Lulendo na mboka Ngombe Dima maman Mansiamina Bibish na Vunda Nkama Ndunga Lukunga Kanda dia Kinsaku Nyons, signé maman Viviane Dilukeni. Lisanga ya Baswahili Nyons, ezali na mawa ya koyebisa lingomba mobimba pe bandeko bayebani liwa ya premier vice-président général ya Abaswaki Papadiacre Katebwa Jérôme ya Koufaki le dimanche le 12 juillet 2026 na 5h du matin na hôpital ya Yanda nzoto ya Mowei ezali na morgue ya Ngombe Matadi bobimisi nzoto pe bokundi programme ekopesa melabiso sima na yango esengami na Baswahili nyonso tokutana lelo lobi mardi na tongo sima ya ntinsani ya mazout na tribune ya monene pona kobongisa programme malamu tosengi lisungi ya mabonde signé maman présidente nationale Bébé Kapita catéchiste. Le même communiqué est Pesameli Bisso dans le groupe MKB service agricole. Famille ya papa Panzu Miguel, papa Dima Nanadio qui Manadio Fabrice pe maman Dialungana Mado. Bazali na mawa ya koyebisa na baninga pe bayebani lingomba mobimba ete basili kobungisa maman Koko na bango na kombo ya maman Diwa Professeur
Thérèse alias Maman Mikate ye asilaki kozongisa molimo epai ya nkolo mokolo mwa dimanche le 12 juillet 2026 na ngonga ya 7h na Mbanza Ngungu. Nzoto ya nkondo ezali na morgue ya Tsonankulu na Mbanza Ngungu. Programme ya bobimisi pe bokundi nzoto ekopesa milabiso sima bango basengi lisungi na mabonde lisigné Papa Panzu Miguel. Libota ya mfumu mvuti na nzundu bazali na mawa ya koyebisa na lingomba pe bayebani na bango liwa ya maman to yaya na bango na kombo ya maman Chikofwa Eugénie ya waki omboka Matadi pona programme ya bobimisi nzoto ezali boye mardi le 14 juillet 2026 bobimisi ya nzoto na hôpital ya Kinkanda kuna na Matadi pe bokundi kaka le même jour sango eye ekomela clan Mpanzu kandadia Nlaza Mpanzu na Poro Piru na mboka Lukengo pe papa Bonge toujours na Lukengo papa Yebe na Ngombe Kintsuka papa Christophe na mboka Kinkungu communiqué Etiami Loboko na papa Vangu Obélix pe maman Tala Thérèse. Famille Kuyela Benayensangu za mafua mapapa Nkunku a Meza Rico yani wakezi Selo flûtiste ye chauffeur kukunkamba programme inabonso ebu Wunu Kalendi le 13 juillet mafua simavaika ku morgue ya Kimbanseke ye kuiza kufatadia Lukengo Mbazikiazole le 14 juillet 2026 Nzikulu siakala kuna vatadia Lukengo kaka signé maman pasteur Mansanga Mbiavanga Elisa tokei na kupesana mbote faki omilengele tuyambaki recommandation ya maman Lisumbu Maleka yazali sympathisante auti na Kinshasa tuyambaki pe recommandation ya révérend André Mayasi Francisco yazali pasteur provincial auti na paroisse ya Kituma ayaki elongo na papa Manuel Kinamvwidi évangéliste provincial bisika nyonso bozwami botelema kwa kopesa bino mbote faki sepelisa bango. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre. Merci beaucoup kina bilongo fanda to yambi bimbangi kamwa ebele ya ba chrétien kimbangiste mo totangango ezalité o nyons to ayebike ayena kimbangi to sengi bolimbisi atelema to ko pesa ye mbote pe to yambi bimbangi ya batamsi na biso kimbangi ya révérende Nkebani Charlotte yazali responsable ya paroisse Mpaka pe moyembi na jeteki auti na paroisse Mpaka kuna na Pointe Noire elongo na bana motoba tous bakimbangiste bisika besoin mbotele matopesa bino mbote kimbangi ya révérende Wateko Augustine ye auti na paroisse ya Massisia kuna na Brazzaville azali responsable
paroissiale ya Masisia ayaki elongo na maman Biza Tania. Kimbangi ya révérend Paul Tahilu Kwanda Mazanza yazali pasteur ya ville, pasteur de ya ville ya Likasi ya utina paroisse maire ya Likasi, kuna na commune ya Likasi, ville ya Likasi. Pe Kimbangi ya révérend Marouej Katala Simon, représentant provincial ya Lualaba, na paroisse ya Manika, kuna na commune ya besoin mbote le mat kwa kopesa bino mbote faki musique. Bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Mulimo Santu. Merci beaucoup kina bino kofanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Mulimo Santu pe dobim papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Mulimo Santu tolandi banso Matei bapesi biso na tongo ya lelo lundi 13 juillet 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yerusalemi botongi nkamba pe tolona tobokola nzanza longa tosala molende po ete le 12 octobre tokoka kozongisa bafungula ya bandako nde na esika wana Président national ya Ijiki Nkamba azali kosenga na ba jeune ya bonne volonté lelo na lobi tomata mingi kuna na nzanza longa pona musala ya kokotisa sable pe ba brique na kati ya ndako po ete to faciliter tâche na ba maçon basala musala na bango malamu pe na kimia. Mokolo ya mercredi ba chef de mouvement to sensibiliser nkango na biso pona oyo etali bopetu ya mbanza pe bopetu ya cimetière ya mama Mwilu. Ba chef de mouvement nyonso ya Nkamba, ba chef de camp pe pasteur ya section Nkamba ndenge tolobelaki yango lelo oyo na 12h tokokutana na tribune ya monene pe tobosana te réunion na biso ya comité élargi yango ekozala jeudi
le 16 juillet, à partir de 11h, biso ba sectionnaire tozali musika, mercredi esengeli tuya kolalela Nankamba, Nabanza, biso nyonso toyebi sango yango, pe tobosana te ete tozali ya kokufela na niveau ya ville sainte, toutaki kobungisa moko kate na ba pasteur na biso, pasteur ya poste Zumbu, Nabanza biso nyonso ba sectionnaire toyebi sango yango, pe tozali kobonga malamu pona bokundi ndeko na biso. Bana misatu sima ya ntsinsa ya mazuti ya lelo tokokutana kuna na tribune ya munene. Banso toyebi ba programme tozali na yango, alamu tosala mulende surtout oyo etali misala kuna na ngandi bola pe milulu o tozalaka na yango chaque le 28 septembre kuna na Kinkulukuta. Soki tobimi awa tokozala na tribune. Vendredi le 17 juillet nde tozala ya kobongama yango mokolo tokobanda milulu ya bandeko na biso ya koreki pe bana retraite. Iso nyonso tozala ya kobongama. Bavandi na Nkamba tobongisa malamu bisika oyo tokoyambela bandeko na biso, ba oyo bazali koya na tina ya bafete na banza pona maye oyo tozalaki na yango na mokolo mwa lelo. Tosilisi boye okombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo, pe tosongi na bopesa ni mbote faki tomibongisa. Muzola kwa se ye mwana ye Tata Mwanda velela tuena kintwadi yesiri to Tata Mfumu Mbanza, Tata Nluengisi, Tata Nsongya Nzila, Sinzidi ditwa Sisulo mu Yerusalemi tukamuna 1921 kasiswa mukengila Yerusalemi mutungisa dio yevyengisa dio na telumbukia unu Tata Mfumu Mbanza vuendi yetu mukatu kwa Yerusalemi yesimbi salukiandi na kekete bonso boka sisulaki yandi mpe watambula mbebe ya kusisonga ngasi ziketa Tata Mfumu Longo Mfumu di Bundu tangu za zobuke na wabindama mukuma kia kisalo. Tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tokuvana kia mbote fagi. Pika tokubikeno moko twavana sedieto kiambote
Munkumbwa se mwana tata mwanda velela. Munkumbwa se. Ye mwana. Ye tata mwanda velela. Tulendele kutofuanda. Tulombele nkunga yesambu kia le 6 avril kwa faki yesedeto sikatofoko de la sambu. Mupila paseze tuzonge didi yafuvamena muzingu kyame enzilange onzambi itombanga enzambi ame umpuluza mupila mpasizi tuzungididi yavuvamena muzingu kyame enzilange itombanga enzambi ame fukamene pasiza menge yezeyezo mambimamo emfumu yasikila munzwa kuyavelela undoloke mumambimamo emfumu yasikila munzwa kuyavelela enzambi ame fukamene pasiza menge yezeyezo undoloke mumambimamo emfumu yasikila munzwa kuyavelela undoloke mumambimamo emfumu yasikila munzwa kuyavelela. Tusamba munkumbwa se ye mwana ye mwanda velela lumukia le 6 avril bonzo widi mukieto dilu mukunga tata nzambi mutumisa beto bantu nsatu zaku mufila kutwena mwana kusukiso mpasi voma la wawa na menda betila Kristo ngeye buwazula vu podila lufalwa nsoni yewa koma vanantiku mosi yemivi ndu mosi muba watuma kusevila kanti ngeye kubuteli mosiko katuzula vanga kakamala wizana yeselyaku kadi mundu kafwe chivutu kadi akakala mona ntimeno moma wonsoma vanga ma mukumake betu bantu bambi tuchomeduza yavo ngeye zolele vutula betu bantu twakale yaku vaga mosi koko kalanga kumosi ye bandongo mumvutu kwa kuzulu
wasonga makala yako baloki wasonga luzolo lwako yoba pila benda munza ya mvimba bakituba pakanu semi kuikizi mwanda velela swa kulumuka ye sikakala yeno kanchi kalukunza yako mpova zeno momonkanda moyo tumuinangazo mudumbu kyake alesisa vita tanzambi mfumu Yesu yenge tata mwanda velela tuzeidi yovutu na bavila vana mesomeno kadi tuvanga ngama lulimbo luzolanga tufuisanga bisedi byeno ntsoni yetuvueza ngama lakanikina tu fukamene vana malumeno mpasipo twamona nlempweno tutyonene mbizeto kadi nza ya mvimba niku pasipo twateza za yake tsingeye unani utuvisisa kadi beto zayiwa kimwana kaka mukuma kya mbizeto bivukubiku tusakidi lufwa bimbevo mvita ntsatu yema mpila lyaka beto katwena yetininu kyankakako ngeye kakayiswa munu keto lututani na kali tukondolo wankaka ndionela kala kimpovola kieto valwena lutusundisa mu mvita zineto vanza sima diluketo mfumu kutali masimu metoko kabisa nge mfumu Yesu bafula bana timpa sibo beto twabika bana banzami tulomelele vuwa munza ya mvimba mu Afrika Europe Amerika Asia Oceani ngeye bwavo vavo kabasala tadi vanantandwa tadi yani kodi lembwa kunkulwa kanchi tumwini bondambu nankaka munza zakini kaka muwisa kya bantu bankaka munaluvuvamu yambula kubasodila kimpovela mukubadyatisa kadi tumwini vo menga mabandu mayidikidikala zinga vana meso maku mukumeka kisodila ntwadisi diodo nenda mpasi beni da kiadi mpe kadi bubu tala bafweti kutunwanisa beto ye beto tunavonda zani tululombele lwatukatulila mu magonzo pasivo luvuva mulwiza munza ya mvimba pasivo makanda yezindinga mawizana imumubiziye kwa beno banlongo munkumbwa se ye mwana ye mwanda velela nzambi zengyankanu muna watu wationa diono dilangaike konka onzambi zodiasu kami kwiza ke kwiza ovanza kwa ndio nawe nayo mpasi muna wa ukandidila okuyandalanga kampe onzambi zodiantiona oyandalanga mosivana bena omvoala isu ya tololwa kasi wavumbula kayo kanavo wantu bekangwa kasi nzambi kekangwako kadi nzambi waseloka kwayeto wantu wa ambi
uzange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa mtatambi wasi yontwali mwanda wa velela bika kwa masikilanga munaitotuka oya kwa yelemvu se yemwani tata mwanda wa velela. Amen. Figure emblématique et spirituelle, en l'occurrence son éminence Joseph Dianguinda Kuntima, premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, la communauté kimbanguiste s'est une nouvelle fois recueillie dans la ferveur et la méditation. En ce 8 juillet 2026, la ville sainte d'Nkamba, berceau du kimbanguisme, a connu une effervescence particulière. Des milliers de fidèles s'y sont rendus pour honorer la mémoire du bâtisseur du kimbanguisme. Parmi les personnalités présentes au culte d'action des grâces organisé à cette occasion, figurait le ministre national de l'Emploi et du Travail de la République démocratique du Congo, son Excellence Ferdinand Massamba Wamassamba. Dans son intervention, il a annoncé une vision de développement axée notamment sur l'installation en Kamba de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, ainsi que du bureau de l'inspection générale. Papa André Mbenza Kiangani a salué cette initiative. Réalisation d'une prophétie de Papa Simo Kimbangu. Toyoki, Papa ministre, makambo munene otiko yebisa biso awa. Batata esi baloba makambo nyonso wana. Oyo papa ministre alobi la memeli biso misala awa. Na misala ye alobi ete lingomba mosusu te. Kaka lingomba tata Simo Kimbangu. Esika pe mosusu te awa kaka na Yerusalem. Yango balobi eke totonga mboka oyo. Totonga mboka oyo. Po soki totongi mboka oyo te, pasi na biso ekosila te. Yango lelo oyo toza komona eke milulu ya le 8 juillet biso banganga nzambe totondi nde awa. Et puis, le bateau de pêche industriel Mamamouilou vient d'approvisionner la ville sainte d'Nkamba dans l'eau important de 70 bacs de variétés de poissons pêchés à partir de l'océan Atlantique sur la côte Banana dans la cité de Mwanda. Reportage. Ces lots de poissons a desservi le pèlerin présent en Kamba pendant les festivités marquant le 34e anniversaire de la disparition physique du premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, son éminence Joseph Dianguinda Kuntima. Les véhicules transportant ces lots de poissons est arrivé au siège international de l'église kimbangiste dès les premiers jours du début de festivités et sous la conduite du révérend Ndungi Octave, chef de la délégation. La nouvelle Papa Mbenza Kiangani, conseiller direct spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste,
Papa Simon qui m'a en 1951. Makambo mingi oyo tobamilelo basalaki na ntina na zuwa eke bana Papa Simon Kimbangu aloba lokuta asala boye po ete likambo oyo esikaona ya lobaka ndenge ye imaka mission ya kopikisa loposo yino mpe kopesa kilema mokili mwa epai ya nkolo Yesu na ye oyo azwaka na yaobi na tata mpe bamoni eke biso mukumba makasi surtout biso batambo bango nyonso misato tokoki kokosa mateme na bato mosusu ete totika likambo makasi otata batikili biso emona nalonga mpasi apa yango Papa Simon Kimbangu 1950 alobaki ete na mfuzo wameko oya tata Nzambe oyo Yesu tata Molimo Santu akoki kokosana lisusu te mosusu ozala na Nzambe mosusu liboso na ngai te. Batata mpe balobaki eke na kati na bololo mpe kolisala wana nde elonga na biso yango tozali komona ete Papa Simon Kimbangu nkenga alangakisi biso Yerusalemi to baka Yerusalemi papa mwabanza papa nelonga na ntango nyonso sanzila esalakisa katuhulukiko babatu sanzila sikolo betela tukihana mabisalo tukivana mpemu mabisalo kukiere sabu tukodele ustukoda katuseko tazina moko ya Tanzania batuwendu mavindi tukota mabisalo tukwira yote ibilevo na bilevo vile vimenyeto tutapata sabu
kondera mwagisano kutola mwagisano imbere ngombe imwana kuna madisini ariko ya mabusala awa toyosubite singatoro kukontra bisala tukana maboko tendo sala nataka bisala nisira wana amalali mususu emwana kusila kondima na biso batango isi rinini kosala batango kongata na industrie tokoki kozonga te soki tozongingisa te epai tata mokonzi ya bule oyo tokokota tata mokonzi ya bule ye ntango wana bakopesa biso ngonga kasi lokola programe ntango pesi milite biso na nzambe bandimi bisika nyonso tozali ntango ya misala toyeselemi maboni bitokosana te totambola bisika nyonso misala ezali kosalema biso bazala nzambe kotala oyo tokotelelaka ntango nyonso misala ya yeduse misala ya bomalamu tomona mona biso ntango tongo nyonso tozali batata na bamama mpona botongi tokozwaka ngonga mopele 15 minutes po ete tozwa mpe ngonga ya kosala misala oyo sibotongo lelo nkongo tata mwana tata molimo santo amen.
Merci Faki. Présence. Merci Faki. Yerusalemu diapa dikundanga tata nzambi fumu Yesu ye tata mwanda velela bena yeto vava katulendisa yo yako kukutena na kekete na dege. Mama oye, tozali makasi ya tokela biso tanga. Batata oye, tozali Papa, il faut récupérer ça y a papa Fumanaza et à août, de récupérer ça y a papa Simon Kimbango et à septembre. Papa ezali na kopasi te kola kozwami na octobre soki kutu mpe basaka discuter ina janvier tufila mokili opesio 15 minutes ozokaki kutusilala kosola bisoba Orang ini wajib dikasih sudah dinilai yang tidak sendiri. Gak bisa. Kata-kata oh ye, amamaya. $100, $50, $20, $30. Maintenant, 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs. Est-ce à la franc congolais, est-ce à la franc CFA? Maman, ça devrait y avoir là. À un moment, on ferait 1000 francs. 1000 francs pour ma maman. Ah!
Total. Convoi dilaté. Attends. Wow. Attends, $50. Ouais. Un moment près, $50. Mathieu. $50. Un moment de 1 000 francs. Un moment 50 000 francs. Et t'as l'émission. Un moment $50. Et t'as l'émission intimidation. Intimidé. Et t'as l'émission. Honorable. L'année comme un homme à un col. Oh, quand on a dit le doigt se contrôle. Il est. Un moment 5 000 francs. T'as l'émission. Ah. Match est comme un sens fini. Ça, c'est vraiment le cas. Match est comme un sens fini. On peut mettre 2 000 francs. Il t'a mis sur le dos. On peut $20. Porter à trophée. Il est beau, regarde. Et pas les mises en possible, c'est pas possible. Il y a un trophée. Il y a un trophée. Il y a un trophée. On peut 5 000 francs. Et pas les mises sur le dos. Ah, ok. Attendez, on va pas dire ça. Voilà. Merci. Attendez. Attendez 2 000 francs. Ouais. Grâce à nous. On va 5 000 francs. Chapeau. 5 pigeons. Pigeons et le pigeon. On va dire 500. On va dire 5 000 francs. On va dire 5 000 francs. Parce que des fois des trophées. Ça peut des trophées. Il est ici là. Il est ici. Maintenant 5 000 francs. 5 000 francs, 2 000 francs. 5 000 francs, 2 000 francs. Maintenant 5 000 francs. 5 000 francs, 2 000 francs. 5 000 francs, 2 000 francs. Épouse, les gars, maman, il est comme vous. Un moment plus de talib, ça n'est pas épouse. Un moment plus de francs. Attendez 3 000 francs. Ouais, symbolique. Attendez 5 000 francs. 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 Attendez 20 000 francs. Ouais. Bon moment, 50 000 francs. Et quand il lui sautait mon président général. Attends, 20 000 francs. Ouais. 50 000 francs. On va 50 000 voilà. Vous commencez à 50 000 euros.
Maman 5 000. 5 000 francs tata. 1 000 francs 4 000. 3 000 maman. 2 000 maman. Maman tout là. Macheza ni makasi. Macheza makasi. Mama bazo de fantasy. Mama bazo na kisaki. Bona batata yaka. Bona batata yaka. Batata mingi francs. Bona batata yaka no yaka. Yaka mama. Batata 2 000 francs. Ouais. Bona batata 20 000 francs. Batata 20 000 francs. Épouse. Épouse. Nitana mayeto na bibi yewa. Oya na bibi yekena. Oya na bibi yekena. Atata 5 000 francs. Yama tata, batata. Oya na bibi yekena. Oya na bibi yekena. Atata 2 000 francs. Ouais. Atata 3 000 francs. Moi batata. Oya ko. Yende. Maman 5 000 francs. La matata revera. Limité, amaye tata. Maman.
Honorable yebaka ke mama kipaka ne koko ya kibere bana vale. Honorable la jeudi. Matata 50,000 francs. Maman 206,000 francs. Pendant qu'on nous a dit jeudi.
Tunalola kwa Yesu kwa mwana tutamanda watenda fuka mwenye kutula fule kama tondo kwa minapata tulalo mwanamama malikuwa makutuvanda na mnatamuza osolo makutila na matondo elu kutuvali tumuli mnafuka mvimba mnarula kenda zenu kwa yetu mwili tumavili tumelila vila kiaki tutangu ilonja mtume na kamtazame na wabauka yetumkuta na mwili wa vima ulobila tena mnatangu lonja kutoka kumakuni kuizana na baada ya kanga kusilemba samila isaladisa ila manitu ulobila wakaitu ntwali sumula yohoza kwanza yusembe hapa ikota makale zini wabana na mnanjila watakuizila matoto watakuizila mama bikala kufikira miongo ezata pasikola wakabuluwa wabana tulikawaika mulutukani na wakakutana kololopete wabana wakentona yezai wabaka wanatoa disemu yote uliatilana lakini kusola ntako mawanzo na kutenda ubelo mzee mnalipa kwa mfuma banza pamoja na kile katonanga enzungi katonanga pemimfu ya ufumo ejika tutalomba na kenda zero kutusabisa pasibula tabla luvumu kutenda wakama mnasola menga mabatu matatiamu kabla kikolo kwa sola ukuyika alafurukia imeo kuonipira ruvepola wakansela kwa badu na matupitano na mapelezo wanajikulia wote wanapasitu mungekaga intani wakansela tuka wanabalu kutukili wabenu mnanzila lufua ikala babanzi kaka na jimusi kwa kuluvani kuchatambu katika talai na luvani kuna katika nongo kanzila kwa bani kwa utukili kali esabi katika manda kweke kimene ensabi na fiuma maana kuka utukili fumutua tule na mokome kasi bakula iye katika nzabi lumkia uja wote kutulela na mokome na kututani na unafula kwa ngese iwa mwana katika manda wakele. Amen. Amen.
Pour rappel, ces bateaux de pêche industriels a été acheté grâce aux cotisations de l'opération de son achat à 2 billets le 23 avril 2022. L'achat proprement dit s'est effectué le 27 juillet 2023. L'arrivée de ces bateaux au port de Banana à Mwanda a lieu le 27 avril 2024 et le 3 octobre 2025, c'était la pose de la propre queue d'accostage à proximité du port de Banana. Donc, le lancement des activités de pêche a eu lieu le 12 mai 2020. Même le même en 21, ils n'ont pas la vie. Ils sont sur le tour du Kago. Oye lobi nkamba oyo kumwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango kayango alobaka be alobaka tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini oyimsango bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tout